OD Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. Peuple congolais, je crois bien que Toza Reni Awa na Luanda, Tozali co-représenter vraiment l'ensemble du peuple congolais résident en Angola et surtout nous de l'UDPS, l'UDPS Angola, au nom de l'UDPS en Angola, Tozali réunis pour manifester notre joie na retrait ya signature ya notre président Félix Tshisekedi Tshilombo qui a fait acte ya koyoke la base oyo to protester qui depuis l'annonce ya candidature ya monsieur Martin Fayulu. L'UDPS est bondi pendant plus de 36 ans. Et ça pour na kubundela batu mususute toyaki tozo bunda. C'est pour libérer notre pays de la dictature. Les gens, Koufa, Ebele Bazika na ba permanence na biso, na ba manifestation, alors bazali ko koufela, ba groupe ya ba individu, oyo bazali bato bazali ko sala politique pona mabumu na bangote. Yango wana en tant que président de l'UDPS en Angola, totelemi lelo pour remercier le président Nabiso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, courage, bravoure, oya sali pour la retrait, ya signature naye, oyo apachevaki na accord ya Genève. Accord ya Genève, ezalaki trahison contre le peuple congolais. Accord ya Genève, ezalaki co-représenter volonté du peuple congolais et surtout choix du candidat ou azali impopulaire M. Martin Fayulu. Raison pour laquelle biso comme membre de l'UDPS en Angola totelemi awa lokola mutu moko pona kolakisa que dans un grand pays comme la RDC il y a un grand parti oyo ezali patrimoine où ils allaient causer l'aspiration il y a peuple congolais, il n'y a que l'UDPS. Donc le peuple congolais se retrouve dans l'UDPS et tous les Congolais, qu'ils soient là où il est, qu'ils soient de la diaspora comme ceux qui sont au pays, bangonyo so bazali ba membre de l'UDPS. Néanmoins, ezana ba choix ya ba autre bazoko pona ba parti na bango to bazali ko sala ba parti na bango, mais qui ne représente rien. L'intérêt général du peuple congolais. C'est pour cela que Tozali Awa, Lelo, les 13, après le retrait à signature hier de notre président, Bissopé comme l'UDPS en Angola, pour manifester notre joie. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Félix Tshisekedi viva! 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 Président de... Ok, alors c'est ça, Banzi, Toza Awana ba combattant, na Banzi bakoki kopé sapé, moi, ba point de vue na bango. Peuple congolais, peuple congolaise, le lozali le 13, naye koye bisabino, boza la vigilant, un grand complot, ils ont monté. Na ba kabiliste, na ba bembiste, ba Martin Fayulu, ba Moïse Katumbi, ba Mafredi Matungulu, ba Mozito, tous ces gens-là ont monté un grand cabal pour combattre IDPS. Mais tokotika yango ata mukolo mokote et na tondi ne sengo pour na retrait. Il y a signature, il y a président Félix Tshilombo. Ceux qui ont retiré qui ont été président Félix, ngana comme terroriste. Na Belgique na lati bombe na continent ndako nobie partout yozala na se bombarder na yolanga to kufa et malheureusement on reconnaît le plus vite que possible on retiré bravo mais yeba ke mutuloko la Martin Fayulu aza impopulaire ce qui lelo ki mbuta aza gouverneur à ville à Kinshasa c'est grâce à Martin Fayulu tant azalaki na MLC na 2006 ba tromper bisoté peuple congolais ça commis peuple moko mature beaucoup conseiller des sous la politique tu vois donc à terre beaucoup côté à gauche droite toza toujours vigilant Martin Fayulu toko senga na yo sokoza vraiment
pionnier ya peuple nengo lobaka wana soldat du peuple yebisa peuple que to sala ki complot to sala ki erreur mutu o azav en aval ya kozala président de la République comme président candidat commun à opposition ezali Félix Tshilombo. Ce n'est pas pour rien na sondage babimisa qui na 36 yo Martin Fayulu ozala combien Jean-Pierre Bemba ozala combien soki caméra écoute bino bozo on le bobimisa ta caméra ozala 17 bobo ina caméra mais c'est que bozo bandoki vraiment boko bimisa batu oyo baza même pas na pourcentage soki ya 2 ou 3 boko bimisa mutu oyo bozo linga bo pesa Shadari akoma soki tu éviter papa peuple congolais to sengi na bino ngai ndeko na bino Tshisekediste nga naza Félix Tshisekedi soki na noté nga nazali Tshisekediste biso nde tozosala po Félix wana zala soki aboyi koyokela biso tokoluka mutu mosusu aza Tshisekediste tokokomisa na esika wana amata kita IDPS ezali patrimoine ya mboka yango papa na ye o azalaki président national alobaki na biso nini d'abord le peuple alobaki d'abord Tshisekedi te d'abord maman Marthe te d'abord Serge Tshisekedi te d'abord Félix te alobaki d'abord le peuple yo pe il faut s'adhérer na langage wana d'abord le peuple Félix nazana minga koloba te vraiment na tondi na kanda pona makambo elekaki yo lingo belisa biso ba hypertension na Katangola. Mais moi je pense que Félix faut montrer ça. Mboka oyo ba komi ko menacer tobima. Tozo luka yo dwa mboka poto zonga na kimia. Sikoyo. Mboka komo mais papa to okeleti wapi. Vraiment peuple congolais na sengi na bino boza la vigilant. Boza la vigilant. Kengela ngai ngana kengela yo, ye kengela ye. Cette fois-ci IDPS ou rien. Tenobo IDPS vaincra. Tokolonga bitumba ona sida suka 36 ans à pouvoir tere no pesa Martin Fayulu papa boza wa peuple congolais na sepeli mingi na ba action so eleka ki lobby na mboka o elakisi na mundele o elakisi na monde entier que peuple azozela Félix Antoine Tshilombo comme candidat comme ya opposition ya solo soki pe boboyi na bino tokokende na ordre dispersé toko gagner élection pour la 2011 Martin Fayulu ce que comment je sais pas tu connais une ordre dispersé mais tu connais une élection bien que boyiba qui impérium tu gagner qui ba élection tout le monde est bien bon matabo qui sur boboyi cette fois-ci transition sans Kabila dialogue avec Kabila non transition sans Kabila dialogue avec Kabila non ou élection tu connais ba élection tu ça toi argument na suki wana OK ezanga ga combattant Blaise Nzila na Luanda nego ebisa bino batu oyo tolongoli bipoti na misu ya ba makap botrai IDPS iyo Mbemba Moïse Vita Kamere bitumba o IDPS abundi bino bunengo lelo bino botrai biso iyo Martin Fayulu mona tolongota na sima lelo trai IDPS na moment observe na Luanda na kanda na bino mabe moni na sengle o moni papo jamais trahi peuple congolais bana masina botelema IDPS azo pouvoir za mboka na biso za mabele na biso pouvoir za biso ya IDPS bana kingasan bana matete bana debone bana njiri tout Congo mobimbe za IDPS botelema bofungula miso moni bato basali ekiri wana bata Kabila baleka mbongo omoni biso na ngola to leli butu moto so lela to yebaki moni samedi to sepelaki ana ngola pe to sepelaki yango na sibino to telema to tika takte tous à pouvoir na biso matin faut na minute na un message que non oti que la biso Félix qui me continue déjà ozoyoka to na kana na bino bino batu bozo finga IDPS IDPS na baluba te ngaza mutabandu muyanzi ozo te comme na nzila fanana na muyanzi IDPS na baluba te to sangisi be kolo nyonso to na susinde mboka na biso pour ça qui seke atanga IDPS ba luba o bangala non asangisa bikolo nyonso boti ko finga IDPS o pacha ba luba ya bazoba tena mutu na mina tayi mboka bo fingi Félix awa o Félix ndimi machine à voter ali mbongo atuna ki bino ba sabisa épreuve bo la so épreuve Félix ali ki mbongo bokangi bimno ko boso ko loba te na momba o na kana na bino ye magnani Martin Fayulu so ga ye awa na ngola na yambai comment les politiques à Sanango hein comment le peuple va yambaye na kata ngola awa biso Félix angao ya awa angole nge bukana
bozongisa pouvoir na biso na malembe na moment oyo eza mutu très idps bozongisa na biso Félix toyebi mutu wana te na likita me bosali wana ingeta ngako mona nga Robert nali combattant ya idps Luanda mais naza mungala ilo na baka na pesa message moko pour na politiciens congolais pour na soi-disant accord au Salema na Genève et ça biso participer mawa pour na ba posant congolais va se comploter pour la République mobile Congo pour pénaliser tout un peuple. Au lieu va se rallier si même tout aux influents pour na combattre Chadari na pété nyonso. Mais bien au sali complot pour se coaliser pour na déstabiliser mutu oyo azana facilité ya ko réussir pe ya ko longa Chadari na pété nyonso. Et ça dit participer mawa peuple congolais fungula misu Kabila azosala ba aventure na processus électoral mundele azotala azomona azako avancer bana facilité nyonso pour na ko empêcher processus électoral wana mais bati Kabila continue avec les aventures peuple congolais fungula misu tango ekoki to ko permettre sous que mundele a sous ko induire son erreur Félix Tshisekedi dit merci président na ndeko retirer signature non accord on a soi-disant encore on va induire une erreur grave dans moment oyo pour composer un vide un Kabila au pouvoir tout le monde effort yaki na Congo mais on est aux lelo pour pas empêcher processus électoral wana par contre parler soi-disant ingérence donc on va tirer la Kabila temps pour progresser dans l'aventure donc surtout là ici Missou bon comment la Tichadari a prêté serment le peuple congolais fungola Missou donc on va négocier na yé mais pas qu'on ça va corps na bango mais il va induire une erreur opposition wana ezali opposition opposition té ezali opposition bande de voyous des aventuriers. Merci beaucoup pour tes peuples congolais azapenda satisfait na o salami pour la présidence Félix Tshisekedi na ndenge a retiré signature d'accord wana. C'est le combattant Hervé Malenga moi na Luanda. En tout cas, nous sommes satisfaits na retrait ya signature ya président na biso Fachi pour ayo que la base pour biso base ndé mokonzi. Base quoi ici président a retiré signature. Nazo rappeler na monsieur Barabas Bemba na Katumbi bobima na vie ya IDPS bobima na vie ya IDPS bozo sala ba jeune bino po clouer IDPS bo que IDPS a parti ya Nzambe atinda yango na mamboka wana bobima na vie ya IDPS bobanda ko lia mongo ya Kabila kala botondaka te bolingi bo sali complot bokotsa IDPS na libulu po bo trahir biso mais encore eza parti ya Nzambe a révélé biso to se retirer to yebisi Fayulu zala penza courageux zongisa eloko ba pesi wana pesa yango pa mutu aza populaire et puis mutu azo bangisa FCC zala courageux eza na avantage na biso soko za pena combattant na yebi que obunda petro mais oza impopulaire oza na batute oza na ni base biso toza déjà complet zongisa charte wana na Félix akende ozala na sima po lelo mboka wana ezala sauver na yeko rappeler lisusu na ba combattant tout na acte bosala ki lobby en tout cas nzamba pambola bino et l'axi que boza vraiment solidaire bokoki ko linga lisusu te ba manipuler biso Kabila na groupe na ye ba ko kima le 23 po biso to liko tikila Kabila ta jour moko te to zwa ki décision avec ou sans machine to zo kene ba élection to boy complot bango bazo sala wana po ba clouer IDPS Félix zala sage yeba batouane zo kangalamo ce sont des sorciers banguna bazo yokela yo lukunia po bango tout Kabila sa panza ba parti na bango ba koma na ba bemba ba invalida yo to mona 12 personnes na cour constitutionnelle soki ba invalida ki Fachi yo ngo mona ta 3 jours to sala te cela montre que l'IDPS est populaire et puissant et puis l'IDPS vaincra les élections du 23 décembre. Kabila partira avec tous ces mondes là. On va chasser Nanga, Kabila et Bemba, Chadari, tous seront chassés. Toye Koye Bisabino, ma combattant qui chasse vraiment courageux Longonia, Nzamba Zalanabino, Bozala
vraiment soudé. Bon, ça l'a soudé, accord na bango yango. Oyo basali na peuple toyebi yango te. Toyebi bakoro te. Donc tolakisi na monde entier que IDPS nde mokonzi, basi mokonzi. A démontrer yango bozo mona. En tout cas, toza satisfait, to funguli champagne. Nenge président amzo Fatia zaki sage. Yako yoka malamoko lolenge peuple a se soulever, a retirer signature. À l'après caméra aye kolanda e. Po bango balanda kande biso. Soki biso toza liboso caméra landi. Soka ko yana sima na biso, soyez les bienvenus. Toko bengana ete, même Ifayulu, zala conscient, zala sage, na yebi ke ozande ko na biso opposition. Na yebi ke bemba na kamé na katumbi ndem ba influence na buzobo. Tika bango baza ba invalider, ba mona biso te, tango ba invalider ka bemba biso dozala kate. Tango katumbi ayaka suka la kasungole sa komi lokwa makaku. Diapa IDPS ezalaka te. Muta IDPS asalaka na DG mazalaka te. Bazo que la biso likunya, likunya mais Fayulu longwa na complot wana oza combattant yaka derrière IDPS. On fera les élections du 23 décembre. Vive IDPS. Merci. Biso peuple congolais totondi na esengo pour na retrait ya signature ya président na biso Fachi. Tozala qui décide pour na acte au bango basali na Genève toi qui décide comment biso peuple toponi candidat na biso pour à se présenter biso na élection le 23 décembre ba ko décevoir biso dans un dernière minute et pourtant le samedi tant basali sondage tozala qui na esengo subitement boya ko tondisa peuple na tristesse tozala qui décide alors totondi na esengo pour président na biso ayoki base ayoki biso IDPS yango to na esengo biso peuple to sengi boy to lobi toza na kanda ya Martin Fayulu te toza contre Martin Fayulu te to sengi na Martin Fayulu azongela likanisi ya peuple faut azonga na linima ya peuple parce que acte bango basali kuna eza ko décevoir tout un peuple toute une nation yango tozo senga to sengi merci na président na biso IDPS en tout cas to sengi courage alanda biloba loba batute to yebi ke nzambe azelongo na ye to ko gagner élection le 23 décembre yango to lobi na ba candidat na opposant wana ba décevoir peuple biso to lobi Fachi ou rien le 23 décembre to la démonstration que biso peuple le peuple d'abord to se prendre déjà en charge bolinga te biso peuple to telemi donc muto ko sa biso peuple sur azate merci beaucoup pour le peuple congolais. Merci beaucoup na jeunesse congolais parce que fête ya lobby victoire ya lobby et là qui victoire ya peuple congolais. D'abord nous remercier ba jeunes en particulier d'abord la Ligue des jeunes Abisso président Yves Bokulu na prise en charge ndenge devoir représenter l'Abisso et à se prendre en charge. Nous nous sommes pris en charge et le président a retiré sa signature. Je pense que jusque là tu gagné dans nos guerres de main, tu gagné bataille. Tout s'est préparé vraiment, président Yves, toutes les jeunes et à étendue République démocratique du Congo. Le 23 ils osent l'Abisso. Nous savons ce que Nanga est en train de préparer. Azo préparer tricherie, azo préparer Bibisa Chadar et président. Auto gagné, ils a juste bataille. Mais guerre, ils a le 23, après le 23, na annonce il y a des résultats par la CENI. Donc quand on a beaucoup côté, comme on continue à préparer les témoins, on continue à préparer les témoins, on continue à préparer les jeunes, à réarmer bango moralement, de façon que nos victoires à Fachi le 23 est à la effective. Alors, sans le peuple, Fachi a prouvé que non, sans le peuple, il y a moua kosa les loroté. A outi ko prouvango, lobby na lobby qu'on a à Genève. Alors, to garder moral au tozanango, force du progrès, force défensive, nouvelle génération, Congo conscience, boza ebele bandeko, ba Prince Mukendi, tout le monde, bien que toza libanda, webi ke musali za makasi. Mais bitumbeza makasi metokoti ka bo bunda bino moko à un certain moment, toko signer sur terrain, to bundana bango tisuka, po to banga te biso nde photo bangisa bango, merci. Combattant. Peuple congolais liboso na pesi mbote mingi na ba congolais congolaise na kati ya bwala na kati ya mboka na biso. Bon,
naza na makambo mingi ya koloba te, mais problème na nga mingi nazo cause epa Mbemba na Moïse batraidor atepele na bomengo ya mboka tika IDPS libre, tika Félix libre, botika baventure na bino bosala pona biso ba peuple tonyo kama tala toye na mboko kala tozo souffrir makasi tolingi ke mboka ebonga Félix a dirigé mboka tozonga na mboka na biso mais bolingi ko tie bakale ya bozo mbongo na poche na bino na lobi ke Bemba Moïse keba bokeba na bino boyeba ke biso mitoro na biso tika na mboka wana so bosala baventure boko kufa pamba na yo se bino nde wana boko kufa kake moko ko yele bino boko yeba te nazo se bino kake wana nazo le bango ke kake ko yela bino hein botika baventure botika mwana botika Félix a dirigé mboka bon Martin Fayo pardon oza combattre ya kala ozala na biso na lobby boye hein kende na presse oyoka sonité déclaré officiellement pesa pouvoir na Félix Tshisekedi a continuer le musala na ye candidat comme na biso ya RDC Mobimba to voter abima to kimisa mona mndeke wana so Kabila so ki awuti wapi so ki Tanzanie so ki wapi boyoki toza minga koloba te peuple to sepela bon papa Félix Tshisekedi président na biso merci mingi lonkonyo zolukum na signature oyo longoli penza oyo yokeli biso base to sepeli mingi kola pambula yo abatela yo avance bon yeah merci napesi bandeko na ba Congolais mbote na posaka na loba na bandeko na ngai oyo nyonso ba combattant ya Congo mobimba botika te bolemba te nayebi ke Félix ana bituma munene na kati ya Congo tout un tour oyo bazolo baki baza ba opposant nakotanga bakombo na bango mebemo boyebi ba Bemba ba Moïse botamba na ba poison ne boko ka Félix boyete bana posa bo bomba ita na poison toyebi onyo soboza nango ba plan na bio nyonso botsa na CC toyebi yango botamba ba matungulu bana ba poison na ba poche so bokoki Félix na moral boyete bona physique boyete bo bomba ita na poison me boko ka ete pona nini ye azo sala musala oyo azo biksa libota Nzambe peuple Nzambe Nzamba kolinga te to nyoko makato za kana souffrance ba critique ba boma biso epai ba sala biso epai molobeli azali te mais ndenge Nzambe aza kolasa biso molobeli na biso akosunga biso akomisa biso tina suka tosengi yo mutu tozotamba na ba poison na poche po boma Félix ndeko ata bomi Félix yo kotikala te tika Félix azala kimia azala libre na vie na ye bino déjà si botraira peuple toyebi bino tokoloba combien de fois que botraira biso soki bozala te soki baretena banini na bino ya présidence elingi eza bolingo tika te nani azala bolingo sedela bino te epa matungulu oyo botiki be Fayulu azala président ya mboka mais bomoni ke barejete bino batiki Félix bino bolingi bosala ni boyoka eni mpona pouvoir ya Félix bandeko boza ta na bino te esi botraira biso ebele boloba ebele bosala biso pasi ebele na motema na biso yango nga naza kosenga bino naza koloba na bino botika IDPS econduire là ne IDPS l'Angola teko très souvent la colère au respect de DTV leader ba leader et DTV a confirmé l'Angola akangi masolo nyonso en Afrique mobimba na personne mote patron na biso le gars Richard na poto mokonzi DTV toza na kata Luanda na personne mote ndenge bozotika biso te toza mne longo en tout cas nzamba pambola mne boumela eza chaîne moko kitoko bobunda pona Congo ba mote trop na patron DTV bino nyonso Richard na poto Belgique tine mote DTV boke liboso boumelaka ingeta ba mote trop pona IDPS toza na bino elongo ba mote belé ville Kikwiti honorable Azamoko Richard Tempête d'ailleurs biso on a chikonza to sa yelo ba polo tel candidat député auto soutenir à partir Angola pour ba voter yo et ça donc Richard Tempête
tosala bapolo parce que mosala osala na presse eza makasi kopesa biso bilili donc toza mosika me moto alongolola biso susi ya mboka ezaka yo Richard Tampet umela bandeko Carlos bandeko nyonso batravaillaka na Edi TV totindelo bapolo ya campagne kala mingi te ozosepela bambote mingi place ozali okoli déjà na sepeli Edi TV dans les grandes formations maboko pembe toujours Edi TV maboko pembe toujours en tout cas to confirmer bien l'ambassade Edi TV abangaka partout ata na sama ya filmaka a confirmer tina ambassade obakanga ba pareil mais Edi TV akotaka ata na mabanga ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise. ED Télévision, le rendez-vous des internautes.